Pourquoi Bomo Aza, Monsieur Google, Naswa, Monsieur Wikipédia, Papa, ça n'était rien, Papa d'or, beaucoup de respect naïf. Tout mais qui était Kocha, génération Oasika, Oebimi Aor, Kotanga, pour ne pas citer, on est surtout entre Ferregola, Fabregas, Héritier Watanabe, Fali Poupa, les Boga, Nabangono Swana, Nani Oayo, Pino Zumona Kino, Arou Pinako. Dans les jours futurs, à la biso soutien Papa Mutumba. Bon, sans complexe, sans polémique. Sans fanatisme. Sans fanatisme. Sans complexe. C'est faire rigoler. C'est faire rigoler. Par rapport à Yanni. Par rapport à Yanni. On fait rigoler avec talenté. Non. À talenté musicien. Deuxièmement, faire rigoler à Zanaba. À Yebi musique fort. À Yembara bien. Troisièmement, faire rigoler à Zala peine à moi amour wana. Il y a une petite chance. En quelque sorte, il fallait bloquer la musique. Azo bloquer, moi, ça a besoin de bloquer le talent. Hier soir, le téléphone, allo Fali. Nana Nigeria, comment on a eu un an. Oh, c'est quoi on dit? Oh Dieu, on a besoin de faire. Ah, bah petit. Bien aux erreurs, on a qu'une autre semaine en Nigeria, rapide. À qui est-ce que ça va t'en attirer, bah petit, on va petit. On va pas petit naï. Enfin, je sais pas, je trouve un petit naï. Mais un petit, on a ce qu'on va faire, banati. Bah, vraiment, nous, les formats, t'es pour un nid. Fali, azo salati. Najibé bien. Donc, en quelque sorte, il y a des déclassés dans le sol. Donc, c'est lui son esprit. Bango na esprit papa le tumba. Papa le tumba va faire amour. Va faire boulot. Le col va wear en sol. Faire rendre à un amour, on a fallu à un amour en quelque sorte. Pas faire un amour, on a. Et il y a un problème, on a fallu, hein. T'es un problème, on a problème. N'a pas que fallu des ans, on a fallu à sa musique, il n'a pas encouragé. Fallait être encouragé. Mais faire rigolo, on a quand on a n'enga tembala, quand on a mais sur le bois, on a vie à ba musicien naïe. Na musicien est baba le bana ne va jeune no komone petit o akoma pimbanga makasi nani yo musicien faire o nani le mutu o akenda quartier latin Shikito le ba Shikito le lo bazawana to ba ni ba Nicodème bazawana to ba musicien o to tanga no fallait so to ye car il a fallu ça il y a 6 ans 10 ans après déjà maintenant musicien fallait o aza quelque part dans l'orchestre mo akenda quelque part ta test. Quand petit, on a fait comme tes alpes, pour nani, encore la banque pour Sony, donc en quelque sorte, il fallait pour partager au bloc. Dans un bloc 40 au bloc. Il y a là-bas au monde. Au début, c'est un mot concernant la macasse. Tika Kolunwa, au comment la jeune équipe nationale. Non, non. Pour nous, on a mutafali. Na ba prince to kuzubayi na ba raison ko la fo bayi na pona ba vérité. Papa, on a tant au tangi na mambo ya équipe nationale au finga ngai. Au finga ngai parce que nga za danser c'était na sala théâtre te sko ça qui non na omi parce que bango za lisanga ya batu ya ba sala ba musicien. Parce que musicien a dans la valeur pour les cadences. Parce qu'on a un musicien, il y a un massa nangai, soliste titulaire ya wata, massa nangai, tu peux musique, tu peux la musique in zela mongo, mais il y a un bête à concert place mongo. Le chef d'orchestre, Mishka Kabe, massa, tu vas en place mongo, on prend. Mais bango ce que les équipe nationale bango qui bat bauti na théâtre, bat abe valider na théâtre wana. Badala batwa théâtre outi na ba mon théâtre ba théâtre normal ba ba sangani ba tu ba danseuse normal ba sangani dès barbara en français j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Congo TV. Igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Nganda Taba Nganda Taba Chez Hugues la coiffe Ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikote. 01 41 55 0000 Ntaba Ikote Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable
grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur, la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire, la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Camon. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. Et voilà, fidèles téléspectateurs de votre magazine Le Collier à Mandela, qui est présenté par votre humble serviteur Cyril Chambalay du film et les patrons des idées, le ministre de l'information, M. Wikipédia. Tala Pombo Moulai. Chukelo Moto, Mwana Poto, Ake, Azozonga. Au bec, ils sont Zongi, Cyril Chambalay, la Souma Mobilambate. Non, c'est un peu sous Moutou et Lamba. Parce qu'il y a beaucoup de choses le mot de Talaraso, batano sur ou na poto so zungu ili seju momoko saki ya bilamba. Na sengi na poto ilamba parce qu'il n'y a pas que le mot à zona saki ya bilamba. Déjà pour commencer, un grand merci à papa Raph Ngindou qui me suit en ce moment, hein. Un papa que j'aime bien, des only for the data lab. On a français, on a anglais. Donc vous comprenez, nous barabo international mais anglais puis français puis mais biso a to baba langue nyo surtout. To vandi awa nande konangai o to sani analyse muki awa o to kuta na bandenga normal mais na ndenge ya télévision bu to fana sur une même plateau eza mukweli bu to kuta peta mbala suka te ndeko nanga Korsi Mangaribi to yo kuta na ye pour to sala analyse par rapport ya de barbara toujours aimons-nous vivants to ni ko linga tant to vivante so monta kufi boya na ba papier na bino wana parce que so ba mbongo photo mo ba evre nango ya ba mbongo te ya ba papier o bo balusango na mbongo yango sala ki bosunga batu te bona ba papier na po bonda ko sunga batu donc tout ça ba analyse ya papa mutu maninga autotika biso tout monde ba programme ça mais belé ba sala ba monument ba mbongo so ba dépenser wana pourquoi ba dépenser ki yango te tango papa lutumba azala ki vivant yango ne to vandi tout ça ba analyse ba question et qui ça là de part et d'autre mais on a posé la question belete parce qu'il a réussi na ngambu yende ko nanga yi Korsi Mangaribi jour ngapi na ko yamba yi na ngambu na ngana koloba et belé par rapport na yi pe ba on so bala na ngai ba ba sapota ngapi makasi champion réserve na Cape Town ba bon séjour nous na niveau ya
Pretoria et puis Anissé Kanye ba un bon tonton Oudjana et puis que bozo na ngai na zilaka bi na ngana omutala r awa na mozilaka po calamité sur na 6 a fona sel fonds na rapidité na vol nanga na yakuna mais na bis jam ndeko nanga Korsi Mangaribi boni. Oh, santé bien en tout cas. Merci à tout Talaka vraiment kala tout. On est 2 ans. Déjà pour tout qui ni mbangu analyse ni oyo sala na liwa ya papa Lutumba. Analyse ça en tout cas. Tolinga a déjà bien avant tout kufa avant mutabela bolinga déjà et mutabeta do analyse c'est belé tout sur la quand des kato ya mani belelo tout ça débat na biso tout sur la pour nous aider ba sur internet pour toi na mort et non ta la papa Lutumba par papa na sali non donc mes condoléances na batonyo surtout Gino na za pemé na yo za on donc na oser la question yo yebi. Yo ko tala papa Lutumba ba souvenir nini oya malamu tango za mwana mukie tiko kola na yo ozo garder pona papa wana otitika biso oza ba obana biso. Bon souvenir malamu moni lelo Gino na ebisa yo. Ngana no pe mwana mukie mais dato koli. Mais papa wana tiki tellement ba jeune ebelé na musalo. Na musala guitare na papa na zana mutema mo malamu asali nzembo Carlito yo kanzembo oko yema ondeni. Si le papa n'a pas ça na faire rigolo, la faire et tout, on dit bon, tout quoi il me l'a mouché, t'es pas tout le kena na tout soit naï, et vous en deni. Papa na muté malamu wana, ya mwana muli va souvenir wana ya malamu. Pepe calé, auto tandi liste ya batu papa na pesa nzembo na muté malamu. Oh le va faire mususu, taka nzembo petit ye moko. Na lobi au titre oyo, ouvert à son. Titre oyo, j'ai bien pire. Oh petit va tailler nzembo na. C'est quoi biloko wana papa na sala. Jamais tu n'habites surtout en ce soir. Pour me témoigner, Komeli, n'a pas congolais, va prendre le Lutumba. Et à ton avis, comment na papa Tiki soit qui n'a pas mission tout ce qu'il y a là-bas. Ils en a battu pour remplacer Trouana ou Tiki na rata musique ya Congo. Ne ka toujours là-bas, Trouana et Zanongo. Battu pour remplacer Congo Bazali. Mais, ils ont ce qu'on passe. Na otala niveau ya mitemo abe pour moni Gino na Congo na ba talentueux tellement belé il y a danger même ba Google bingo la zona azali boso na biso na Google bingo la nyataka grata ka beta ba sente biloko tout grand réalisateur ya mboko mais sikoyo motema malamu ya kopesa ba jeune espace ozo comprendre des ati ndezo sala ma passe ke omona ba jeune lelo bazo trembale na ba orchestre bazo tata oyemba tetan ko beta te pour nini. Via ce monde à Pétuan à Soliti. Pétuan est fait bon, Pétuan est essayé de faire un émoi sinon à Soliti. Pétuan doit faire Baotala. Bentéré ou non. Baotala tête travail, il y a jeune. Au monde, il y a des choses à bêta balé Chaumba. Coach Chichi, coach Nabiso, Azan Jobo, Nani. N'a tout ce que tu as sur social. Charles et Toto. À ça, je vois ça, les classements battus ou pas, je connais ma Serge. Mon témoin va passer ça d'un espace qui est beau bêta. Le lot m'a commandé comme passe m'a comme le lot il faut pétia solo la pétia solo la tête au tiki et le lot exemple typique héritier wa tana baya il y a 4 porte-parole sur 5 porte-parole mati combien de pétia ba kana rep o baya caché na rep ma boye ba ebi au musicien il y a Timiwata mati ba pétia na ba pétia solo la ti ba masa ba solo la ti mais nini na orchestre yo mimi ba porte-parole 5 minutes qui ba musicien c'est au besoin de ba monter donc Batalante ne va remplacer bazana bon mais papa fungora mitema ba vient biso ba kofi fungora ba mitema lelo ba vient ba vanda ba na fula ba soleil ba fula ba fali yo misenya ya kofi ngana to sala marambo to tanga ta demisa kofi to yebi sikoyo to tanga na parenthèse to mikano to mikimpe ko longo to tanga mpani plutôt zo misango to longo la pe ba grand ya musique donc longo la ba wera ba JB ba Tata Mobich and Mo. Tanga pe wazeko. Ok, tout le monde l'appelle Mukwa Bomo parce que Mukwa Bomo aza monsieur Google, n'a soit monsieur Wikipédia tara papa na mwana na robo ça n'était ya la papa d'or, tu vois. Beaucoup de respect na yi. Tout me kepe kocha ba génération oyasika, oyebimi awo. Kotanga pour ne pas citer bango surtout tocha entre Ferregola, Fabregas and Héritier Watanabe, Fali Ipupa and les Boga na bango no swana nani oya yo pina ozomona kino ako pina ko dans les jours futurs ako ko longola biso
soutien à papa Lutumba. Bon, sans complexe, sans polémique. Sans fanatisme. Sans fanatisme. Parce que les douceurs Munduti, Black Coffee, Bakombo Tumiko, Babenga, Somanguma, Ponguma, Kofi, Bobanga, Rolek, après ça. Nandenga ma bête, mon cher. On est fait rigola. Fait rigola. Bandeko congolais, Bandinga congolais, tout tika joua. Tout pousse moi la maille. Dans le sens que Azana est là comme un boy. Problème est ça. Pas polémique, il y a potana. Mon homme est là qu'on a. Il sans complexe. Tu vas y aller, le corsaire a sur sans complexe. La ligne a fallu pour pas. Par rapport à courage. Il faut aller pour pas courage. Encourager, mais pour pas d'encourager les musiques exactes. Mais faire ego là, aza courager te mais nous les amis. Au moins là on a fallu bon les amis. Fallu yo to a chomba ça peut faire mais fallu to kutana na publicité moko ya makasi ya masanga. Ya masanga ya whisky ya ba Camerounais na mboko. Eza facilité. Eza ba courage bani. Mais sikoyo banda fallu pour pas état congolais, fallu to quand photo arbour. Ce courage n'est pas là na mindele na ba akanga ngo afuto au moins va nous à congolais boya c'est que yo za au problème on a problème na fali problème bino personnel c'est courage na courage na faire à côté ngote yo ka na lettre na problème ko ya bango te ngako fali pupa champion que na Cape Town au moment mozo le cas c'est comme fali pupa la ndanga ba mindele kanga wa photo mais c'est congolais kanga la fali pupa photo fali pupa linganga na mona parce que na on te na kutana fali pona kanga ne photo mais na confirmer en kaka jour na kutana fali pupa na kanga ne photo mais to so na kata question na biso nani oyo na bango no so na ko remplacer papa Lutumba en bonne forme qui na biso yote mon cher au bandeli nga question au bandeli question donc il y a sans complexe c'est faire rigoler c'est faire rigoler par rapport à Yanni on fait rigoler à talenté nan à talenté musicien deuxièmement faire rigoler à zanaba ayebi musique fort ayemba bien troisièmement faire rigoler azala peine à moi amour wana ya opesa ni ba petite chance l'autre total lelo fali marqué ba Canada to fandara lelo honnête to fandara to tanga ba nzemba ba musicien fali oyo ebimi oyo ba sentir ba petit fali bango ba kenda ba Canada ba États-Unis mais ce que tanga ce que ba petit faire rigola lelo ba petit faire rigola et otanga yanga tamto retirada et retira Canada azana combien de petits ba faire ya faire rigola o ba zaki pas faire il y a une maison mais bah comme on a fallu mission na quelque part d'abord ça va parce que bazana la musique t'es point nini bazu ba tenter fallait après ça on se passe en quelque sorte fallait bloquer puis na musique azo bloquer ba moi ça bloquer ba talent il y a ça téléphone allo fali nana Nigeria comme on a ngai nani oh siko ndeni oh Dieu na besoin featuring ah ba petit bino uzanga non na keno 2 semaines na Nigeria rapide akiri ko ça batana tiki ba petit sonde ba petit on va ba petit na voyage ça va voyage qu'on a petit na mi parler déjà bimi eza libanda na miss na nga nazo mona ngo et troisième pe kolika ningo lo baki troisième coli déjà ngane libanga on a yawate na yesi zibe service na zwakata 37 colis awa na zibe service na mbala moko 37 oh ngaku na banga kina esi mwana chaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya musala basa pena Brazzaville mwana lobaki na nga pe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville c'est que to benga bango monde entier ukanseri kola mundele na moni yango acha mundele te yo mutuza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala sika nini soko uza na koli na yo kunyoko mana yo te ba numéro na biso yango wana benga na yo zibe service akulivrer yo carton pe ko retirer ye muku akuya kuzwa yango pe akuya wana Kisasa kaka Kisasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga ezate Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes.
voir. Vous allez voir. Hugues la coiffe Icoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindi pour les hommes. Mais ma petite on a bazoé banati, badmana ndule vraiment te point ni fali azo salati na jibe bien. Donc en quelque sorte il y a des déclassé na bango bango na espoir papa lutumba papa lutumba amour ba faire bolingo. Lokola ba wer en sol faire inde azana amour on a fallu azana ngo tanki so fa faire un amour on a et on a problème na fali hein tena problème na biso que fali ndeza on a fallu a sa musique na ya encourager fallait avoir courage a mesien encourager ta ka fali ça man quasiment que lolo banini lolo banjoto na njoto ba vandi mais faire rigolo on a quand on ndinga tembala ka wana mais so boye bana ba vie ya ba musicien na ye na ba musicien na ta baba lelo banani ba jeune ko monena petit o akoma pimbanga makasi nani oyo musicien faire o nani les moutons. Oh, il y a un quartier là. Chiquito. Chiquito. Bah, Chiquito, le lot, bah, ça, on a tout là, bah, Nicodème, bah, ça, on a. Tout là, bah, mission auto, tant. Il fallait s'autoyer. Car il fallait ça, il y a 6 ans, 10 ans, ok, déjà. Mais tant que mission fallait, ou à quelque part, dans l'orchestre, mot. À quelque part, ta test. Quand petit, mais on a fait comme tes alpes, on est pour nani akora long la bangote pour soni ba zo bango kunati donc en quelque sorte fallait pour patali homo bloc donc a bloc 42 ba homo bloc ya là ba homo na homo bloc homo coup homo swag là homo ouais chaque réserve bon nanenga ya sans polémique nana kanku na liège double mbonda la chuna wa wina yo ibika na liège kuna nanenga ya sans polémique quoi nanenga normal moi il fallait pour pas il faut acknowledger après ça se passe bana baba jeune on a payé faut zo ba yebana ils attardent parce qu'il y a le bazana nti abino ko makamba ça les anan on a tout na suko a beti dana R Kelly akuta na mesenet ba HR ba mesenet de les États-Unis na le bazana na c'est makamba ça minene te nani su il faut akutane il faut ça makamba minene il faut line zana akutani bana bata minene maintenant abino no wana no asali loti mais dit nous il que d'accoutana le président de la République à monde de belé accoutana le ministère ba star à danger fallait pour pas maintenant na salle l'autre c'est que après ça va petit peu espace net biso le au peut un espace na le bâti taka le bateau tanga wana le ba mona yo na Corse ngapi no tanga na o na tanga wana ba mona na yo espace ngo wana ba petit ba yebana to on a besoin de que non ni za to ba njembo bimisi suko na na Kelly Nanjemba bimiso banjembo ne comme toujours yebana bimisi 62 chansons njemba petit à mort. Combien 70 chansons? Papa na eba na niveau wana ya bimisa njembe belo wana. Comprenez que Kosi Mangaribi a un problème de mon personnel na fali. Donc je lui accuse problème. Alors problème de personnel na fali pour pendant tu vois tout ça là analyse. Il y a pas le tout manenga otikoti kabiso et coïncide que na poser question ceux qui n'a pas jeune talent na biso oyo to za na bango nani oko remplacer papa le tumba mais bomoni kae oya bimisi ya mabino so ya fali poupa mais fali poupa comprenez que Sergio Chaomba les filles mais s'est équipé on bonela on bonela pour na libanga mo te etanga ngamona libanga
ngamona libanga donc ngamona libanga et lobi kutu na saki émission mo qui pas boy na koti boy maman ah c'est jour ah oza ya ndeni to boa kaot te nga na isi daso shoka mu na koti na kata studio na sanga et to boa ka bité nga libanga tabi ba bagangi ah olinga libanga te nga libanga ndelo moko so boa nga se boa ngai na yeba kite na yonga disi so mi so senga na so clair mon frère na dinga libanga ti pour mutabwa nga il faut alors ba sifa modimbi sifa modimbi et para commander la musique congolaise biscuit union to beta on ba veste so bengi biso korsiku da pour meta que yebina clip na koya na clip maman wana master na biso moto soutenir et musique n'est que toujours liboso parce que la bien na ba jeune au moins ba Silva on a ba remplacer valable ba fali poupa na nenga sans problème tout ça bon nga bon na problème na fali poupa na problème na Ferigola na problème na héritier watana belikolo ya corsité ba na problème bango personnel ba odile na ba nenge na bango zo on point na ebisa jino na to ça banalise ya papa lutumba jino na ebisa le moko boye obebisa oto sa le moto concernant la makasi tika ko yunwa okuma na jeune na ba équipe nationale wana na ba fali pour nous na moni wa mutafali na ba prince tokuzu ba inanga ba raison ko la fo ba inanga pour na ba vérité papa wana tangi na mambo ya équipe nationale o finga ngai parce que nga za danser na sala théâtre te sko ça qui non na komi parce que bango za lisanga ya batu ya basala ba musicien parce que musicien a dans la valeur pour les danseuses parce qu'on a un musicien, il y a un massa na ngai, soliste titulaire ya wata, massa na ngai, tu peux musique, tu peux la musique nzela mongo, mais il y a un bête à concert place mongo. Le chef d'orchestre, Mishka Kabe, massa, tu vas avoir place mongo, on prend. Mais bon, ce que tu équipe nationale na bango qui bat bauti na ba théâtre, ba tabe ba leader te na ba théâtre wana. Badala ba théâtre outi na ba mon théâtre normal ba ba sangani ba tu ba danseuse normal ba sangani nga pe ngalela fali na expliquer et atala na ba massa ba prince propose pour ba espace on a mon fali faire azan décourager ti a komati faire komati donc et le zokabola et ça différence il y a fali poupa na faire tout sur le morceau na bon té mais ça fali c'est encourager faire rigola aza courager té mais ayebi ne musique ebele donc c'est un peu ça OK Serge yes mon frère tous en matanga ndeko ngai yo bi kaka o hésiter ozi appel à mutuno et o kai makamba matanga to débattre to solo na yo na kai pe ndengo solo na sentir vraiment que ezo ki ndenge nini etake journaliste chroniqueur média donc makamba belé merci beaucoup mon frère Korsi Mangari. Oebi, ça fait trop mal surtout qu'on perdre Babaouba na biso ya mboka. Car au moment où tant que papa Lutumba a en vie, je pense pas qu'il non âge ya kufi na ngoda âge où esengela peut-être akufa na ye. À mon avis, moi je ne pense pas. Ça ferait trop mal pour mon akino lelo banda osala ba programme ba sala les billions pour baluka ndengi ba ko kunde avec honneur au moment où tant adaki vivant honneur morte salamaki donc je ne sais pas si on a reçu commentaire ndengi parce que déjà si on a bien ça la moi parenthèse muki papa ndaye a otokufa akala minte to zaki na raza friendship a souffra makasi na bamboka oyo na niveau moko impossible mais ada meilleur buteur africain au tilo ba reconnaître to moni muto asale kalongole na kin poison ici en Afrique c'est pour na besoin Samuel Eto'o donc tala Samuel Eto'o à longue na kina zongi ici au moment où combien de joueurs et dans la parenthèse et la parenthèse donc combien de joueurs oyo bino ba soi disant bato bozaka na ba télévision na Congo bo na ba YouTube na Congo bo sala ba n'importe quoi na bino bo boaka ba grand prêtre na bino ba joueur whatever je ne sais pas mais papa ndaye oyo biso na bango ba joueur o to na otanga kuma mutu mo te parce que na reconnaître mutu mo te pour ngalo baki mbongo ezalaka na maloba te mbongo ezalaka ba papier te mbongo ezalaka ba œuvre le temps où ça œuvre mo te ça dit mbongo ezati nga pa lo nganda kuna ya awa ndeko na encore ça beninga sina futi carburant na ngamoko mais ba prêtre bozala nana ça sali quelque chose pour soutenir surtout pour avancer mutu te moment na ba joueur bazé belé bandeko na mo na ba boaka mabanga ce qui joue nani oboy o nani oboy mon moment où papa ndaye azalaki na biso muta soutenir était mais mutu ma uti Cameroun hein muta libanda kutu a préféré aya chambon ni anché
malgré ça bambongo mais ba tuya bambongo ba a peu près neti ba tiamo le tour na ba kongo ba joueur bazali ba mieux payé bazana bango mais ba sala ngote ti papa nda ya kufi to mo ba sali ba loge belé ba sali ba honneur belé pour ba kundaye eza distraction oyo eza ko to ba honneur te na kati to so la dino eza ba honneur te to so on kana cap parenthèse toi toujours na parenthèse parce que yo mon famille na to landa ti na bino ba Congo Promo yo yebi mode discussion ya famille ba pesa mbongo mo pas ministre famille komi ba porter plainte ba bimisa boyebe famille komi ko le mbongo wana oyo soi-disant ministre ya sport a komi oluka ke po mbongo ne bimi komi na passe yo ezaka bonheur te ezaka ke toujours ezaka mo za soni makasi yango pina na bandako o le laisser battre Serge non pina na ndako lo ba donc esali passe tant que longana mambo papa ndaye to mona wana baba baoba na biso to mona siko papa Lutumba kufi papa Lutumba ba kufa nena ba gine bandeli ba moyen da ki belé pour ba garder en vie Mandela za ki ata kufi so 93 ans 93 ou entre 93 95 96 lu mo bongo hein déjà peut-être il faut ba recherche belé mais a kufi na santati quelque part on a ba à vivre quand même mais papa ba c'est sûr que papa Lutumba a commettre ba 90 donc ils est belé makasi papa Lutumba kufi na ba âge moko boza ta ba 90 te magino na vérifier on te parce que ngalo ba raté son vérifier le mot juste analyse par rapport à âge papa Mandela kufina papa Lutumba kufi nzomona ki ba prenaki soin na été donc à mon avis ils ont honneur moko te ba ko sala ko leka o ba ina ba sala tant azaki en vie ba battre la biso yé parce que adam mutu moko azaki important makasi qu'on a biso donc pour le moment peut-être encore le Serge na ko lo ba to continuer comme papa pour ça passe makasi ko mona mamba boy pour niveau ba papa on en ce to bito bimisa calendrier ba ntembo na makambo ba père on a ba sali le ba artiste ba dans le lendo pour na papa on Dino, tu vois le que non, les Congolais tous sont hypocrites. Parce que pour eux, ils sont hypocrites. Na sima mu Congo mutu so imuta na passer azo senga sa neka yo lobi lelo awa pour na biso tozala tamsu bopeto boy to bine biso mu Congo na to kaskadaka pour tozala bopeto boy mais so obenga téléphone azo senga ok non si vraiment na taliti suka siko kanga pena essayer continuer ka kotala muso zoya on comprend bana besoin balokumu mais pour na kosunga mutu mutu azo bela to mutu na cascade et ça problème papa Lutumba lelo souvenir nini to loko moko boye papa Lutumba sala Serge bano za mona muteti le to koyi oko batwa Eva OCP le santé pour papa so na ki na cadre ya ba chanson nzembo papa Lutumba yemba bumba mai na yo ya miso yokolela masumu na yo ba jaka ba composition wana ya ba nzimbo mo bo eza immortel donc ça veut dire o nzembo a fait rigola kuna o nzembo fali pupa kuna o nzembo soki ya héritier Watanabe kuna po mona ke soki bande ko so musicien balandi ba exemple wana ou bien bazoki tant papa Lutumba la ki en vie alors peut-être ko hériter le moins malamu mais ngai comment ba soutenir papa Lutumba tikeli biso et belé le loso bazo sala musique moi bien ti ferré nada fanatique mutumo te parce que nga la fanatique musicien mo te na sala ra musana ngai na sala critique par-ci par là donc on a touché on sur la vérité au mambo faire ça so la moi ça va remix mingi ya ba genre ba musique ba papa Lutumba ba beta comment on a qui ils ont beaucoup contribué na mito na nga musicien mais na zala musicien parce que na muta mamobile ko donc na zala jogo na ga ndongo yembi wana jogo mbavanda to wela na poste nyaza papa la nga boyi abike na fona le diplôme ba tika nga la fina sa mbabale et puis singa kandeni na yotika na mbabale ni na yokuta mambo c'est ba masa no ina fikeni ba beti ba masa na ngai ba junior ba teka wana médiateur na biso quoi na moni ba masa na ngai ta ko kombo ekima ngomoni te mo so sanga te kombo no ko ekimi nga ba na inefki no ba masa na ngai tout donc to bita ba bali wana donc ti sali ki to longa mambo bali to ya na mambo ya mambo musique to na mambo bali donc mambo bali to longwe to kuna mambo ya télévision parce que le sait faut tout temps on m'a étape tu sais comme pasteur t'es pasteur ndeti mbaki donc le pour moi là papa Lutumba a beaucoup contribué pe musique papa Lutumba ils ont aidé ba tupe et ko ida ka ba couple belé pe ko ida ka ba foyer belé na oyi ayemba pe za ba chanson mo boza ils a ko édiquer aux hommes donc il y a un bon souvenir pour ngai ko eza te ki na regarder ba souvenir n'absence à papa wana n'absence à papa na le Serge na ko lo bakaya normalement la musique na biso le ndenge ki neka na odinda et ke pena ko dinda makasi parce que
papa na a sali chanson 6 minutes taka raisonner âge yo ibaka papa Lutumba na lelo ozana nzembo wana na mutu mais âge lelo iba fali pupa so na fike no kana Arsenal apamba tangela 14e chanson ya Arsenal tamso okoma il faut na ebitia mais na yebi ku tata ba nzembo na bango te do so yebi nzembo mutu ba nzembo peut-être nzembo ya niti ya supposition na yebi nzembo fali ou peut-être Elingaga peut-être nourrisson. À part nourrisson, peut-être na yeba nzembo boya héritier na yo konka mikolo yo. Daniel Safu Sokozala ki Okosi samote. Zomona, il a pas si Okosi samote. Et ba mission musubi bazala bango awa na Afrique du Sud au ta Afrique du Sud n'en parlons même pas. Ba nzembo bango na ba fan na bango tout, ba yibi na bango ngote. Donc ça veut dire bango na so donc ça veut dire bah donc apporter l'eau mon côté dans mon musique mais papa Lutumba oya apporter mon musique adam mutumo bo fallait pas garder en vie donc mutaro garder mut invité mais ma coquille il faut regarder mutu en vie ça doit bien le Google là ça doit bien Google na sira ndongo zo balola bi c'est ça la biso bien vraiment makasi lelo bato comme olela bato yo loba wa chamba o non to zo so papa Lutumba mususu wapi ye papa wemba kenda ba papa o tabula ya kenda to zo so ba monument o wapi. Si yo par là, tout sera analysé à débattre sur là. Parole wana, étant que jeune, aussi mon ondé par rapport à Ndenge Batubazo Luka, il faut abattre un faut zala pour tout les choses swapi. Yeah, c'est pas vraiment impossible que toujours lobby papa Lutumba Mususu, toujours Madilu Mususu, tout papa Imba Mususu. C'est pas impossible. Et ça n'est pas possible. Impossible is nothing en anglais. Donc ça veut dire impossible, il a l'autre. Donc ça veut dire nous c'est impossible de rendre possible. Mais l'autre pour comme ça possible. Et ça va qui non, il y a les bousses dans nous, bah mission na biso. Base en together. Nous base en together et puis bah le la marambo oyo ya na rocha mo pour nous respecter la télévision. Bah le la bêtise. Ok, nanzembo po ba yo kanzembo na yo il faut yembaraka soki ninyo yo soki ninyo zomona batika na ba mambwana otanya mote soki ninyo to kotanga mote la ba zo comprendre déjà o faut yembaraka bo faut ba ka so luka phone ya zomote na luka phone soki ninyo soki ninyo ça veut dire biloko wana isimbati mais so ba balanda c'est pas tard ba vanda ba réfléchir que non papa tout le monde ta musique ya boyi ba kin ba répertoire na yi na mona moto peut-être dans moi chance qui est na fanatique na été na dapi na temps za fanatique na été il a fait rigoler attends moi 20% déjà na s'embrayer pour la polémique s'embrayer pour la polémique parce que ba ça polémique et da ba bizengi na biso à citer magi ba fina inga na ba télévision na YouTube non na da jaloux ya ba équipe nationale il y a médias ezalaté équipe nationale. Ouais, l'équipe nationale, l'équipe nationale par rapport à Yanini. Donc, je ne sais pas parce que l'équipe nationale, ils ont habité. Ils ont le gouvernement bonité. Bah, d'ailleurs, pour ma musique, na biso ya Congo, ils ont battu au baïe na ba neti ba équipe nationale wana. Ba battu au toyebi. L'équipe nationale Simba. Oh ba sangana ba koma ko ça ba to abisika musique Congo wana. Il faut la sangana ba po ba bilo ko aux abattants ko la narango vraiment jini. Non ah ba ta la yo ah kin mobimba ça la bien otanya ta ko tanga. Eza ko la ndate ba kombo na bango na yebi na ngame po na respect na bango na ko tanga ngote parce que je respecte vraiment ba tout parce que champion résident na Cape Town na Sergio aux intelo ko tanga ba kombo tout pour éviter les choses donc il faut respecter bango on respecter bango mais on a yebe da ki ba sala équipe nationale na bango ba yeba to mo pe musique na kati parce que belé ba uti na ba théâtre ba ki non ngapi na uti na musique na uti na bali te ngai na sa biloko wana avant na sa mo na sa donc ça veut dire ezaki na bo mwana on est kabeta te eza wa mamba bo mwana donc ça veut dire ba kotanga ni na école ba passer na yo parce qu'il n'est fini d'école de foot ba continuer école de foot ba mo ke na mo mi pe trop na bali ba bité il faut un diplôme ne ça qui na lo mwana ta na matiba université ti na ko mo pona ce qu'on a université pona ilo na osanya na pona na ki metsa na journalisme yes mais bango sikoyo bata batu mo oyo bamsuba uti ko bina soki pa et pas vieux kofi bamsuba uti soki ko na théâtre basangani ale ba comme équipe nationale so équipe nationale na bango na sisa équipe nationale na bango ezapo ba utaki oya utaki na théâtre ou uti na danseuse ne équipe nationale ya bongo to équipe nationale na éviter peut-être ezaba recherche faux ça na ba ça la sélection wapi ya ngona éviter bon les problèmes si on a éviter le moko en Dieu non mon musato sala yo aux alibanda aux en professionnels en plus de cela au beta coupe du monde ngana ebi en plus de cela au loki na beaucoup autant de pena tala kamera mosala Dino au moni
olobelo moko bauti na théâtre bauti na badase omoni mutu azana na comédien na place na jampe oti olimbisa ngape mukie po na tika kota bango baza ba comédien na benga bango ba koma ba su ba chroniqueur te ba journaliste te baza ba tout baza ba attaché de presse donc baza ba comédien o ba yeko sa musa journalisme ba yebi ngo pété ya chroniqueur ba yebi ngo te parce que bango ba yi na buluke ngana ye pour na fali donc de l'eau à cause a jamais ta fali à gafé héritier gafé faire à gafé donc au moins on va complexer moko ya ça na compléter au place wana héritier watana bitangu aina team watana na Johannesburg jour ngana koma na Jobour 3 jours avant héritier baya na yeba répéter baya parce que na dara focus kaka na musique était donc je fais bloqué bilé na monde ya télévision na kinele mambo mususu na comme kuna ba massa za la kuna bisinga ki non déjà boye moi quelques jours il était zo parce un concert ah bon ba tinga ba fiche na bien c'est bon place na vendre non te na vendre ya musika ti do place bo mema ngai na vendre pe na ba o ya ngai neti ba champion le lunga ba to ndo prendre sur na niveau Jobour na ba champion Fireboy, Poupanga Trésor, va nous prendre recherche dans le niveau de Johannesburg. Ça veut dire transport et des membres de taxi. Et à voilà, donc ça veut dire bah nous prendre soin dans l'aïe. Tant héritier comment? Tu as un coup de champion à l'élunga, maman ba ou à l'élunga, tu as champion l'élunga na kata car parce que na kata team wata ba massa na kata. Massa pour moi qui est musique. Soliste titulaire. Oh ya la team wata Hakim Solo tant wata la ngai ki wana ya Sergio donc ayebi nga trebe donc na beta drum ya beta musique na tant wana biso stoye kola donc ça biso na mi pesa am so be nga na team wata tout nga na kati ya wenge musique à maison mais te ba ke lo mo boy na sala encore des passages ya moni ki na zo batanga bo jeunesse quoi ya bo jeunesse et puis so ke sous chef d'orchestre ta bato o bata massa na ngai soliste titulaire Hakim Solo et puis chef d'orchestre Mish Kakabeya tant otala nga yebi ke wana ya Sergio ça veut dire to zana bango to ibena bango avant ba kuma ba star ndi wa komi wana ko mona ki ba batimo o na ko zati na ba nkiti na mona bango ba otambola na ko pe na kiti na ke na pesi bango mbote pe na sale mission bala moko pe ko bolo okota team to ndeni po peso ngwa musique o bia batina ngai po comprendre na kutena masala nga mais na seli pe kingai na bité na sike pe lunga na okitati au contraire kutu longolanga ah parce que celui na kiti moi masala ba rolongolanga linette ba rolongolanga montre ba rolongolanga chaussure na minute po ba na ça ba ko so longola ba na ki makambo ganga ba garde robe todo ze robe so so donc todo mona kaka o ganga do yo longola ba teni ba longola ote hein bon boya ki ko longola ngo zo point mais ba yewana na scène interview te na zeka 2 semaines héritier beti conseil pour na sisa mamna lo be 2 semaines héritier tanga beti wa conseil na ngana zale kuna tema ki pour mona batibi ba sala musala o pour na sala ba sala ngo pour na ki fan club pour ba zo mo chweki ino po ba sa musala ndenge singi pour na futur héritier watanabi a betine na ba play a betine na ba boîte de nuit mais batu oyo bazo reposer ba question bazo ba héritier a beta soki na ba sala a sa ba plein nga ba ki so na tourner kuna nga bina rankine ma kasi rankine pour la vérité rankine te que je suis rankine na problème na ndunga corsi a mangaribi te rankine pour la vérité na biso na ba vérité na niveau Jobour et ça faux pas ya boy bi Sergio Mamuto zonga kabo pas ba créer billet pas first class pour na zongi kabo na yo ce qu'on a bien en avant na les héritiers pour na be héritier ya normalement les accueils il faut ya sol na trop tourner kuna ti tant ba yete porte-parole a komi a dadi mola qui sali après ça habité dadi mola role kati na isi dadi mola boni calme bangambu nyoso o héritier wata ngazo yozo ngo abi Sergio pour moi ya ngani ba question je pense que mokile landa ki na sala ki recadrage na finga ki héritier te pour la respecter c'est un leader à groupe na za patron foot abatu na ba vérité o héritier yomo kanda loba par erreur na télévision qui est à lui nga na Congo ba vérité na zongi c'est dadi mola pour comprendre que ba te belé ba sala musala oyo kapo na sala pour na kozo tueki na ye na côté pas ko kana na saumba ke il pas d'aller bossa miko hein donc beaucoup kana ka ke na sombi caméra sombi miko komi na molo donc il y a normal quoi ya bon ça normal ne ka masana ngai Al-Jabir masana boga na Jobo na Jobek masana docteur yepe na solution quoi Al-Jabir pesa makambo ozo makambo oto zana jino to so la ka toujours lelo to comme na niveau ke ngai no ça analyse naibisa batu ndeka jina lobi wana
nazosenga bamusicien na biso balider banani oyo baosa musique bokoki kolamusa mpe koforme balutumba na bino boza na bango sikoyo bozonga na conscience totika nanu oyo jina oloba jalousie kibongai bopesa po toyebi ke bamise ebele baza wana balider tout bobima mpona mutu moko boye otoyana bawera nsoni wana loba vie na biso ati batester baza baoyo baza baidole na bino oyo bobimi lelo so natuni wera nsoni toza na jino lelo wera ese yo mande ozana otiki soki yo lelo tiki musique tokomi producteur tokufi ese oza na petit moko boyebi make non petit oyo na nde na mona petit oyo tobaba benye wera ese jino eloko wana esala pasité vraiment na ndenge ya génération et génération mutu akei mutu atikali na nsima na ye aza te yango nalobi da s'il faut compléter pour to banda kosala ba monotonie donc to lobi yango déjà ok ezelo mo qui ne va prendre à conscience ndenge lobi on déjà te kina o mutaro remplacer papa le tumba te mutaro remplacer tabulay azali te mutaro remplacer papa le mazati qui est bazali et puis ba ye bazali même so bazali ba orchestre wana même so mo na peka leader à comprendre que petit ba niveau zo yemba Temba papa Lutumba. Ah, je n'ai pas quitté ce papa Lutumba. Ça remet pour imposer ce guitariste naé a changé moi doigté. Nous avons pour moi terme musical, non pas a changé moi doigté. Nous avons a changé doigté. Pourquoi car rapport ceux qui jeunes on a pas découvrir que alors le beau papa Lutumba en roulant c'est pas Lutumba on peut l'idée quelque part puis aime ça c'est pas mieux que les cas. Yé ba ça ni ba chili bouton ça ni ba bomi deuxième mot doit prendre à conscience ba fungola boko na ba oyo bazana opportunité puis bazana donner au ça mambo ba pesa mambo ba sani ba évoluer c'est un peu ça lelo tozo le papa Lutumba matanga kalaté dans les ans ba programme ma kalaté tout le monde va musicien au baleka ko keno ta papa Lutumba beli azana ba master nae oyo ba pirier na ba petit mouvement que ba beli papa Lutumba ve ba oba ve za boya to ko do mais ba belé baleka ta ko keno ta otika vana ta loso to keno ta ko ve en tout cas, il y a vraiment condition vandi oyo po na lo na ba leader musuba na ba 60 ndako na Congo aba ndako na ba bandundu na ba kin na ba Lubumbashi ya bozwama ke vi oyi makambo yo sala vi koma awa mais lelo ba osala hypocrisie na matanga ya papa Lutumba ba ko ya wana nende ka tolobi o condamner bango ndeni to ko conseiller bango ndeni ni baza vivant on fait aussi conseil exact lo na rolo ba ki na lo ba on e bandeli moni mutambongo mutambongo alaksa mbongo te alobela pe mbongo te mais mbongo na ye elobana ba œuvre donc ça veut dire ngana ko zelate ndeko na ngamo kufa pour ne pas kotanga kumbu ya moto abo akufilo yo c'est je me ba on émission qui moto akufa te donc jamais na rolinga ndeko na ngamo boye akufa après na iya na sala ba tapage mo bozangi la tina na laksa batukino na loi corbière ya bien ba kundi pesa bien tombo ya bien il doesn't make sense ozomona ezelo mo boita mutana vivant papa Lutumba mo lo bango na moni Félix Oze kwa yembi nzembo nete o et mon nous vivant nete soki nzembo wana et da remix to et salamaki avant to et sami après non on a vérifié en oti na ko confirmer qu'on a vérifié donc ça veut dire na yebité bon ne papa Lutumba baki ki non et mon nous vivant na lo bango to depuis kala na pe na banda lo belo kwa 100% avec papa Lutumba lo na lo ba toujours que to linga non to na bon to zilete muninga kufi après au sani no baki wana benaki mutu na ngai mais tant na souffrir na ya petit na ya ko sala analyse na ndeko na conscient ata mutu mo na buneni nga bayeba ke mission oyo peut être bon que to kuta na lelo mais sauf mutu mo nga oyo asala ki e-wallet kino Sergio mo e-wallet ya yo asala ki ngape ya na beleli aljabi o masana nga ya docteur aljabi on a jubek yo ebika ka solution masana en tout cas au moni biso na jino ndete bisaki o kaka keno pesa makambo ozo makambo o pesa makambo yango yango donc net mikolo ba singa ma liste mikolo faut kata parce que ya mando bado te maka mutu moko bino Sergio on aussi déplacer OK ça va moi e-wallet yango donc champion Didier Nimbo on a benga homo raciste ya da mutu wa e-wallet donc taka na niveau benga mutu l'homme de e-wallet au sengié na 12h05 SMS écoute donc avant que tu bando lela pe eloko sala nga plaisir pa na ye oyebi ka ya za non journaliste chroniqueur oyo
ayebi musalo mais jamais a négliger que non bato wana tam so betinga matolo toni ayebi ba passe makambo ayebi qu'il faut zala bien parfum bien montre bien netika micro na moni ba souleuse kota micro biso taba pandisa ngotolo bilanga mamuna biso ba musicien bo melo bela boy korso beti ketcha bien ba tabe teto bela mamuno so ya mais batika pe ofinga biso na makambo kola ta bien parce que to koli ndeni est-ce que neto latibu neto vandi boy ba ba kito ba musicien tout ça va chroniquer tout ça journaliste tout nous va musicien parce que moi hein net ngala boy na za pende na speak ko le musicien belé ya wera na speak ko le ka ba musicien belé ya wata na do ozomona something like that ozomona do ça ba vérité ça na posa bo mona parce que na matanga tika wala mzablo msuma ngape na yopo na bato yo tumbola ngai na tumbolo te nga tumbolo no te boka no mabanga no ana pas to continuer non Tukele mboto na niveau ya France ou na niveau Europe ou na des prométhée Sergio son azongi so azongi na bandila sur la partie na funda e pa na na poto ya solo akeka dikolo mais azonga akende poto boka ngunda te avanda rapina ndaka ba foyer te donc tukele mboto to cause na c'est la radio na aéroport les gens ont parlé dans la partie aéroport dès qu'il y a qui sont na ndako te na partie aéroport bosilani to plan na ngato silani yemo sa commenter qui donc tukele mboto to cause na biki mamboda wokuna kwa ya en tout cas na moyebi kaka ne idéologie zaki en tout cas to na si to comme na suka ya entretien na biso to za matanga wana za animation moyebi kaka ya journaliste to fingité to betité to lobelo monte o pa moni mabeke na makambo to lobi azuka caméra na ye azu nini na ye avandi liboso ya caméra non na sima caméra ozomona sima caméra ça la biso pas to nyoka to yeba face note malama liboso ya caméra comme ça et lobi djino yo monde tozali donc préparer nene okoza la pona pe bato ba considérer makambo lobi parce que to mona passe au finga mais pas ba innocent moto ebiete ba tebi ba finga kana boso tali bo mo lungi ba bouton au mona ala ti chemise mo msu ba repasser te au mona ala ti msu chaussure bien te mais biso to vandi bota bote to bimisa na télévision na ilova si va mudimbi si va mudimbi paracommando le prof hygiénique paracommando de la musique paracommando de la musique congolaise donc africaine hein c'est le vent to ka yo ebika to ze la pete yo monika ne to zawana to za ndenge yo lobi génique donc to za propre ndenge yo linga ka na sima na biso na bugia bingolo la medo ozo sala biso to baloba boye en tout cas to komi na suka na habité Gino so ki tam so yo loko mo il faut ko beta ngana tunyo to ko lo bango apopesi ba mbote no tandi pena pona ebike bazo zelo vraiment. Merci beaucoup mon frère Corsi Mangaribi. Nous recevons à Epanayo donc et ça nous a plaisir ma casse parce que depuis on a beaucoup oyo tout coup dans ninga ba normal mais ndenge to va na plateau pena boye c'est pour la première fois mais pona mbala sukate quoi donc mambu ya boye bo zonge beli banalise ya boye bo zonge beli to vanda ki a bo hein so you guys bo mind ambiance te o ezalaki awa parce que ambiance peza pour ela musali bo vanda boté boing donc la musali no momukie donc bo comprendre que to vanda tondo sur la makambo en résumé tondo sur la masolo ya papa le tumba ndenge na kongo comment po balinga yo il faut okufa nde balakisi bolingo na bango mais tant mutana vivant bolingo ezati mon moment où papa le tumba asala ebele na kongo wana donc yango ezaki résumé na biso mais ceux qui elomo to lobi a esali mutu moko pasi alimbisa biso yanga asengi nanga bolimbi donc so ko so asenga tenga asengi na sengi pona support de place mo alimbisa biso parce que elo monsieur ko sala passe mais dans vérité il a ndelo tenga sala passe mais dans vérité mutu lobi donc pour nga ona rolo ba yangwana mais na ko aussi sa beauté sans pour autant ba o yangai o ba sala kinona zala ngai na zala Sergio mais c'est Wikipédia donc je vois déjà au numéro 1 champion résident à Cape Town champion résident à Cape Town ba bon séjour au niveau ya Pretoria wana tant qu'on a autant à Pretoria na moment un bon tonton Ojana Anissé Kanyeba oyo azana ba combat et Ojana salut ni ngoyo to sono la ba tongo avant na tourner awa donc ti siko na zela billet na ngai pona ya kuna fête wana mais sans oublier champion Ojana aza on a biso le 9 ça sur les gazo ya na bi ka raison qu'on a faut kaza on a RK yanga ya 4 yebikaka babi sa microbe quoi et puis na bosa inte o yanga ndeko vrai chéri numéro 00
Natacha passeport rouge na niveau ya poto moi na poto ya tongo moi na poto ya tongo je confirme et j'assume donc talaka yo umela Teddy Fashion hein mon habillère ndenge sikodo mon habillère ndenge traditionnel donc moto so bonga la le mot traditionnel bo c'est dérangé na binoté donc c'est Teddy Fashion qui prend soin des messieurs Wikipédia Serge Chambalé du film déjà pour finir na bo senti oyanga ndeko Didi Yamba oyangel ndaya Oumela et puis Ilunga Ridi Yamba hein moto obi que Sergio ba veste notre soit taille au bandola ta émission et bando te pas na ngai talara yo Oumela Ridi mbongo ya ansira émission comme na suka to waki bino pe belé ba obo ka mete boyebi ka obo ka marato mais bo solo landi pesa makambo zo makambo so pesa makambo tenga vraiment liste et continuité et suika awa na sengi bino pe ka ne pardon ka ne ka Serge Lobi Babi il faut que ça bien abino pour bino bosala biso fungola ka link ko pamba ne bosala botali boy et ça biso plaisir amone ba concerne na bino moral ba concerne na bino financier donc tu as besoin de vraiment donc tous en a pour na bino pour ça nous plaisir au bon moni amabe en tout cas Google bingolo ngaba pour na ngai memangi siko ko mema yo bikaka to ke na ngai. OK, je pense que bozui moi analyse un petit tout ça là qui nakosenga bata po bata fali baseka mabe bako tekenga c'est pas grave azana babi na biso ke fali wana siko courage na ezani azana biro ya kosakana donc yev manezana ovanda na boye mutafali kosi obi fali faire siko lo kwa zane courage te azanga biro na mboko asa yo neka to vana na mboko Gino autourner Captain makasi na mona na ba 6 points na ba Wellington ke ti ba jobu tanyela na ta ba biro ba faire mode ba benga ta Gino to sa émission ko Gino to ni to lo bela faire eta pour la majorité ça ba ya fali pour ba tu ya wata ba tu zoma bongo donc je pense que radio signaler biso derrière qui minute ou na suka en résumé ba ko retenir nini na monto bana le pour na conclure na ngai et en résumé ça que non topé cet espace to na matanga vers na matanga ba vena biso ba congolais tout to les dané to lingana et to zaboui et ko sima na ba ta ba pantalo katana mo sonyete akanga lunette moko bino bana ko no solo la ya no korsi yo mino za terrible yo ya code wane zo ya nana banyo ko sona miselo na miselo a Google a mama korsi vraiment yo ko mona ali sous pasité lo ko sali na lele mission bo sali na chaumba fort korso ebi ke question no tuna tia faut beta mais korsi lobi na otino descendre ko on va na pinabi obi ya na butu mais ko rappeler pas bloquer no internet papa na selo bo sana monta nga benga bango suba na poto te bata bana ya poto parce que poto to yebaki zaki poto moya kala ozaki oki mwana poto et aux trembler mais les loto nga bana poto na ni mabango suste bato atalo papa lutumba bato na ni mana poto eza bato oyo o ba kei ba zonga donné tichuke lo moto akie poto azonga akeneka sombela sejo bilamba na azonga ni ai nandimaka ete po makambala kio alaka epengai mais ko ngai non ndima kaka so yo ebisinga ka ozui ko ngai na baya makambo chuke lo moto ala kio le ngaribi acho en défi menga na acho en défi parce que na ebi kende to sola ki moto na mbongo moto na mbongo Adam Motonambongo, donc nous sommes vraiment presque arrivés à la fin de notre magazine qui est présenté par Sergio Chambalé. C'est pelé à Ngabongo. C'est pelé à Ngabaswa Nélène à la plateau. Pour la ligne de Sali analyse na biso o ya liwa papa Lutumba, ce qui te pesa qui mutumo pasi a esquiser biso mais na sengi de bango pardon na bi mutu do ça veut dire ba mikolo ba o bazana ba lekito génération nga Adam K italinga te boza bino sukuna là-bas. Pe mon vieux Marquis Toufina le film industrie, un vieux que je respecte beaucoup, vieux olinga te petina lela dona lela te ngako mambola lela te nazungi na poto siko passeport rouge Natacha ndonga o tanga ni classe moko donc wumela comme tuke le moto à un niveau ya mikili avaya tuke le moto ya na valise na ya Sergio Natacha passeport rouge na autre en contact na tuke le moto na mbongo ozo valise na ngai o personne pas na po et réduire au coût ya agence donc comprenez ki wana baba ndeko na ngai et puis na pesi mboti na papa na ngai na makasi mon parrain papa Calbert Kalalis le boss le number 1 entrepreneur à monine o ngai na kati ya Cape Town depuis na koma na mboko 2012 ezayi
parce que à moto a sur la million bino bo sur la reine dia sur la million et puis mon a kiti na moni Didier Nembwe l'homme de e-wallet so singi na 12h juste na 12h05 ou yambi SMS Didier Nembwe homo raciste na binga oui ga batanga ba aussi les gars ba Anissé Kanyeba un bon tonton Oudjana Anissé Kanyeba un bon tonton Oudjana ndeko ya champion résident à Cape Town bango to bata niveau ya Pretoria ba ça la Sergio azo musu ba côté kuna donc bo mila makasi et puis Ilunga Rudi Yamba alobi Sergio ba veste amitié dasina sombi 5 ko se déranger te ba mission Zolanda so amuna veste sika so mungana veste sika bo ba te da Versace to veste sika eza Yoji to veste sika eza Versace te eza Zara te veste sika wana izali Ilunga Rudi Yamba pour comprendre que yangwana ki mabanga po to mbana suka banga man ne raboye en tout cas na biso ka nena la biso beaucoup d'appelés PDL attendez les avana nzambe au moment Jésus Christ asala tena recrutement ya 12 apôtres tandis que battement ndefango o azwaka bazaka ebele mapona ka 12 apamba tia polémique mais ebima na livre te on na 3 personnes peut ombote pour batwana ndenge bazosolola Al Jabir babi Al Jabir masana Al Jabir na ndenga jobet yoyebi babi yemo comme konza ba maman babi Shagi Sharoufa maman ministre mon konza ba maman 1m97 na ndenga Cape Town na bossa nete yemoko yemoko na betali bakuto yebika komono na betali bakute quoi Kelly Brown babi Kelly Brown Mada City Cape Town London City Kelly Brown mama samsa poto vraiment nikolo na kosoti nana kanku yo yebi esiko zali donc kanku delix ndongo solo laki Sepela TV et yena makambu ya sikali susu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet na Sepela TV mais ma biso nengozo ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.